Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Parce que vous que loko est détruisant. Mais yo sombiango. On se comprend. Tala neti ngai papa na ngai. Na pakola ba mafuta. Na pakola kana cheka ba teinture. Mais lolo tala posonga za kitoko te. Mais lolo mafuta na komi ko pakola. Donc c'est là yo pose les boma. Na yo li boma essentiel. Voilà. On comprend. Na essentiel li boma. Na so so ba produit makasi na so pakola. Mais lolo teinture na ngai baby. Mais lolo po posonga ngai ba papa na so bimsa $100 pour na moi mafuta moke. Basale linga na banzete li boma no côté memi. Vous comprenez? Pose mafuta na $100. Mafuta moko basali lo na banzete na ke na salisi ya biso batu mwindo pone gadeta mwa pona nga pone na baby saka yango na komaka kotoba rouge soki ndenge ni na zalaka liboma mais ce qui liboma na ngai kereke so leo na longo liboma tala ba sekel etikali na komi koluka mafuta fona lukula mo $100. Est-ce que vous comprenez? Parce que conséquence ezalaka sorcellerie to liboma batu baye ba ngote yo mo se batu libalo soki no koluka ko bima na yi no so liboma. Pour cela, il y a moi si y a vieux, toi moi si y a papa wana, toi moi si y a petit frère, oyebi, mais pour que nous cobomaï, aucun cobimanaï, mais tout le menton. Bon, sorcellerie, pour ça fou. Voilà. Zomo. Papa Samula, détail ça moi makasi. Question pe batuna yenga ipunga na ko kisagara na ko misara mituna ya bandeko. Papa Samula pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Yope mvolozi kimbango apesa yope ordre ya kobimisa bato ou bien yo moko moto okende na ngoti esika oyo ye moko koloba stop papa mukolo oyo ozana mwasi na ndako mukolo yo koloba ke mwasi na yo vandi na yo komi na age moko bike non mwana to ami yo yaka olala kana mwasi na ngai seke yo pe komi so gestete Nzambe soka telemisi musali. Tangu époque nena no silité. Jamais akoko chamususu. Mais nakala pe batu bazala ki belete melelo batu bakoma moi belete papa. Koko mebele pa Nzambe lobe loko mokote. Tala karato lo badelo mobali moko azuba simisato po abota bana 10 to 15. Amoni ke fo abota na bango bana asa la famille na ye 10 15. Mais Nzambe pour mutule de tanga zo ke na biso bayindo. Pour na pesa ki koko nzala panda kaka mama mo kiteleki napo. Pour atombi Afrique. Vous comprenez? Nzamba sala ke loko nazarti. Nyose ko kisama. Ngai lelo oyo soki Nzamba yebisa ke papa asambula cha papa munga maboko yazo zo bisala na oseke tamu nanga suka ko kofekoki. Bon? Oui. Nzamba lungula ka mutu soka ngabi apemisa yo. Ko voter na lingomba boeza rate ke boyokani. Lingomba soko voter kasi lingomba sosama na masolidi. Même papa lema tunaye banda kala nyonso to salana bango même écoute papa lema na kilongo bazwa punition à partir de France kuna papa lema mikolo fanda na makambo se boy papa lema pas soit punition mais papa lema lelo poza na mokambi kuna ce n'est pas dit que na pesi na sentiment nanga osoka ngai nzamba sola kisana ke non mokambi oyo ko pesa siko telemisa yi. Mais n'habité tata fo ebisana lisusu mama sunda na papa lukoko mwamba basape kaka na France mais na province na bosini kombo nango nzambe pa la kisi bango batindeli nga message papa ba eko la kisabiso ke lema mutako kamba papa lema mutako kamba
nabi matondo tata limbisa ngai na chola kité mais nalingaki confirmation malamu police nga bolingo bandikala etambola te kozonga sima mais lokola lelo la kisinga iba oba kotambusa matondo miki oso comprendre c'est ça na sala comme na sentiment te mais tango bato to boloba ke nzambe yemo alobaka obi bato her mo boba ba kuma kota to nzambe alobaka nini oui ezana sekele parce que nous en tant que les humains nous sommes composés de deux natures opposées d'âme et de corps mais le corps humain cache notre réalité la réalité c'est l'âme âme oyo mona nakate ndenge mutuka montere mona nakate ka gepave nte mona naka sikoyo biso tozali na nzoto na âme siko ensemble azali misato kaka moko mais azo se présenter na bilebo misato amour hein sagesse pouvoir trois nyonso za pana yango mona mutu mote na mokili azali na bonzambe aza roi azo créer azali nzamba a limita biso mais ye moko nyonso ezali amour zo présenter bonzambe sagesse zo présenter création pouvoir ezo représenter celui qui est au-dessus de tout. Est-ce que ça comprend? Pour Nzambe sikoyo Nzambe atinda ka molimo na ye kati na moto oyo azotambola malamu esprit na ye ko se compléter pa na ngai et comme trois corps âme et esprit ya Nzambe wana ekotambusa nga nos actes presque nos paroles okoyeba ke molimo Nzambe mtezotambusa ngai na ba actes na comportement na lolenge na ngai na kozala fidèle na mwasi moko na kozala na amour na koyeba kwa guerre batu malamu na kozala email moko jovial. Est-ce que vous comprenez? Na kopesa batu batoli. Vous comprenez bilembo ya bolingo. Siko soki molimo satana muteye kokota kati na yo. Papa, na kozala na bolingo te. Vous comprenez ngai? Molimo satana kotena na komela masanga. Obina ka ba muziki, ko bima na baba sebele, ko so basa batu babitumba, ko luka bakisi, ko luka lokoso mbongo, pe bongo na boko. Et ça kopesa série ya esprit ya satana. Et yeko vanda kati na mutu. Mais sikoyo esprit ya Nzambe so eko vanda kati na yo esprit ya Nzambe eko diriger yo na lolenge oyo ya sakolika. Papa wasambula mutu mususu aza na ye azosambela ne Nzambe ya baba ya te donc Yesu azo prier ne Yesu te aza pe prier na ye pe Nzambe mpungu tulendo te azo reconnaître ne pe mvuluzi kimbango te mais aza na bizaleli kitoko le bizaleli na ye ya bien donc en tout cas pose un problème et ça moi passé oui mais batande wana pourquoi ba souffrir mais oui musozo mona ye yango babi l'apparence trompée mutu muso akekengela batu na kikoso na quartier ba yeba te ka kekela batu na kikoso mais ayo wakana kikoso kuna mai eningani tswa ngai o nazala ke censé na kengela pe na kikoso ngana ba vérité mais na quartier na kanga na kengela na kikoso asate ba mona ka calme bo samarité kengela na kikoso oso comprendre ngana ke censé ngana ba vérité po nyonso Nzamba limbisa kangai na leka pe na parcours ya masumu c'est ça mutu musoso mona ye calme mais na libote muta asili sakabatu oso comprendre o mona jeune fille calme bimagate mo yem pour senté azuisé. Oui, et l'eau, on essaie. L'apparence trompe. Souffrance. Et il y a kappa ya mutu pambati. Souffrance, il y a Nzamba soko corriger loko moko. La souffrance est le signe de la bonté du Père Tout-Puissant. Et le baboni Nzamba tiko na souffrance potika mabe wana olanda ye po mona kembo. Neti Congo na Afrique Nzamba tiko na souffrance po na posa to songele po na to mona kembo. Vous comprenez? Mutu musu wala l'apparence wala za ndenge na ye. Mutu musu ko mela diamba. Akolo ba ile côté afana calme mais mutu so meli diamba osala loenge siko yo tango so le ba yo ba mela ka badiamba nzoka opa vandi pembeni wana vanda calme pa mela ka diamba. Oui. Est-ce que vous comprenez? Et ça lolenge ya mutu ba bengo hypocrisie. Mutu mususu na quartier ba criminel musu ba kanina ba quartier ba to sokamo viona zaka bien abimakate makamalam mais ba tose ba balali wana bimake ko bon ba uto la sana Molière donc na quartier ba vandi ba saka play mais
tango ba ko kangaye na be preuve bakamu na quartier ba bia kamala batala be preuve bakamu on dit baté criminel siko papa diamba oyo batota bazo consommer diamba mais nzambe ye moko moto asade biso diamba siko tango bato bazo consommer yango et ya mokili po ezala consommer no matondo mingi ezana mokili po ya consommer na kosepela loso okomi na ndako yesa mwasi na sala lo plan ya crapaud di gordo ponza mitasalam Vous équipe mais équipe parce que c'est impossible. Nzambe mtasala ligoro de mtasala diamba. Yo pesi mutuna. Mais diamba batu faut ba consommer ngo po diamba nzambe mtasala. Olobi bongo. Bongo ligoro na sala. Nzambe faut ba consommer ngo. Donc elingi koloba biloko mosusu ezali oyo eza utile na oyo eza utilité. Muso eza fier nzambe. Est-ce que matiti kaka nzambe asala za diamba? Tumuna matiti bele ndenge na ndenge. Pondi balia kangote ba mela kangote. Na kati na matiti ezana biloko tolia ezana ba kombo nango. Obite koteku pina ezana ba kombo nango. Mais matiti musu tolia kati. Na bambisa kolia. Nyoso kolia te. Tozala tozomona miserekete, tozomona ba gorodo. Eza kolia te. Tozomona pe bambua, banyame poni to tika mbwa to kelia mboloko. Musiki mbwa za proche na. Voilà. Ce qu'on a spiritualité ngana lingi pe na ibatango ndeto vandi boy. Na ba religion tozana ngo na mangomba oyo za na mokili. Religion nini oyo biso bana nzambe mpungu tolendo to vanda pe tolobike a part biso na ndenge ya Afrika ba intele pe bazana religion malamu. Mon planète nyonso bana religion malamu. Planète nyonso. Ndenge zalaki babengi pe religion te bamdeni bapesa kombo religion pour religion na détail ngo zali ensemble d'actes rituels donc ça makama molili ensemble d'actes rituels makama molili religion donc religion ezali satanique et loko nso babengi religion eza satanique mais fait satanique les œuvres de Satan boto zongo ko bonzambe à part donc tozuneti biso ba na nzambe pour tulendo banane lisusu oyo so totali abonzambe na bango peza bien non bonzambe nyonso yam ebebi lelo omoni neti lelo ceux qui totali islam ezalaki fondé na Ismaël pourquoi ezalaki fondé Ismaël azalaki mwana oyo Abraham aboti na égyptien Agar siko tangu nani Sarai kobota babalukeli Agar na mwana ne Sarai bisi Abraham abenga na mwana wana na mwasi naye Abraham alobite ye pa mwana ngai yawa lobi na Abraham koyoka so mawate po na mwana yango sala lika mwasu na lobi abenga ni Agar balongo na mboka oyo ya Kana oto sobenga actuel Palestine tango balongo na mboka ya Kana bazokene makolo ba pesi bango ta cheval et monter ta transporter kino okena mboka Madian oto sobenga actuel Arabie Saoudite tango azoko komana nde mongo wa ala elobi ke nzambe tata mokeli ayoki kolela na yo ngai na kokomisa mwana na tata libota monene nde na nzela na ye arabe Ismaël akeko fondé na mboka Madiani wana yango ka Arabie Saoudite na nzela Ismaël ebimisi religion Islam sikoba oyo bazalaki kolanda Mahomet ndenga pesaki mate ya solo bango wana batambolaki na bosolo mais lokola libebi ye ya domination ya planète ya bamindele tango bazui babaloli yango ozo comprendre ba côté na kata Islam et comme baso nyongo moni ba musulman so ba salo ba prière pour na o dominer mwasi ba muso so salo ba prière bo ba marabu ka ba musulman bon so ki peto kei neti na Europe bango pe religion na bango c'est que na bandeleza ita no malamu non religion na bango descendance na bonzambe na longo la religion bonzambe na moto wana Lucifer azalaki moto azali proche à le père créateur yenda azali superviseur numéro 1 ya ba occidentaux sikoyo aye kokoma mabe pona jalousie yango yoki babenge Dieu jaloux d'Israël jalousie on etindi ko sa comparer na nyonso ya batu peuple ne ba ya babotola osomona ceux qui botangi na Exode chapitre 3 verset 21 22 omona kazoti na bana Isaïe basenga blo pona ko dépouiller biso po biso to tikala ba pauvre et comme de moni mabe yangwana yazo sala ka pona avantage de botana même na kata libota bobota mileki na kulutu mais
ndeko na yo aza pe na bozwi mazosala ka po na ye na bana na ye ya yo bana azosunga bango te aussi que yo za kokelela omoni mabesi ko ekoti yangwana or qu'est-ce que amour eza na réciprocité eza na corrélation to bengi réciprocité donc ngana sala malamu yo posa elanga malamu aussi net pardon na kata rapport tozo kende maleme déjà na suka net tozi bato oyo ba prier ba na ba hindu wana pe religion wana eza nango malamu me mabe kota na kati neti kimbangi religion babi kimbangiste bato basali kimbangiste na 1937 balindele mais ba ekokota mo christianisme na kati église de Jésus Christ la terre personne envoyé spécial kimbang ba ekokatisa ke Yesu mutatinda kimbang siko kimbangiste kuna tango bazo sambela na bible bazo sambela catholique sambela au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit directement virus yangwana ekobebisa bonzambe na kombo ya kimbang. Donc bana ya Lucifer nde bakota on a détruire mais na logique bonzambe ya batu nyonso ezala ngo bien ndenge ezalaki bien biso nyonso matoza na bolingo esengaki sikoyo biso na baeuropéen toyebana te biso na basiatique toyebana te yango na yoko yuko bala mopaya te po mopaya akokoti na religion bonzambe na bango yo po kobeba yango epekisami sikoyo tolinga toyebana te mais biso awa to fabriquer ba avion te ba fabriquer ba avion oui. Fabrication wana création wana eza descendance à Lucifer ta fumé bon ma yango mo Lucifer a bénéficier ba création ne nyonso ba mituka ba métro ba très bani na bénéficier tant ba viso sala place ba accident makila wana nyonso yim tazo bénéficier mais ce que tant ozonga na bonzambe to bando déplacer je soutien non to bando ko déplacer ma ba accident ko salate kana bilo Lucifer ça oui ce qui ozolia lilala ekoboma yo ozolia manga ekoboma yo ponza me mutasali mais biloko tozomela ba jiba to bazoko sala ezosala biso yango zo kote suma maladi ozo comprendre mais oyo nzamba sala epesaka maladi te parce que oyo satana sali le Lucifer na batu na ye yango zo boma ezo pesa ba maladi ozo comprendre mais oyo ko sala ezo aider na transport ezo aider mais siko yo keyi o sala kisido kufi edenga yo edaki menga na lelio ezo aider ça m'a bêté mais quelque chose so aider mais pas so récupérer ba bénéfice à makila pe baso te kana baso sur mbongo de plus à plus ba ko ba riche ozo comprendre création même ko réseau sur ngabisoti mais ko yo ka muto akufi na courant et ce sacrifice donc ils sont toujours bundara que bilo wango tala sur ba sacrifice te ya makila te sko bilo kono sulelo poko mana mbongo ebele makila oyemba miziki lo kume mata makila lelo na bato bazote ya komba mvuluski mbako pa koma na mbongo mingi makila c'est ça oyo noso boso mona bazo mi benga wana boye papa makila baso makila ba kataso ba cérémonie okomona mona ba bougie na ba matiti na biloko moso ba kosala ba papa okoka boso muto yo edesco papa wa Sambola mena mbongo mo bazo ya makila akoya pe ko yedenga te molimo nini kokota kati nempa ko yedenga ayuki sibo po biloko wana ganya yongo na nzela ya papa ya Lucifer ako oya zwi na nzela Lucifer akoluka wa Sambola te muto asana bomengone na nzela mabe akoluka wa Sambola te voilà akoluka wa Sambola bande boto komi okende pratiquement na suka ya masolo na biso bomoni lelo to ramasser en désordre pour ba question pe ezalaki ebele qui présente plusieurs caractères différents. Papa wa Sambola balobi olobaki la fois passée monde au changer en gros au commis démon les mondes au komaki le démon type moi commis en anglais avec bongo sko na anglais a world wana ndenge nini na sens moko de konanga fa comprendre nga démon monde ngo natanga chango na français to natangi na anglais te okomai na français mais oui nga na baloli na français na anglais te même yata lelo ba bengi die te ya linga il fallait na anglais pesa na même signification même forme mais il y a quoi world W on est présenté ni na banda W se présenté ni W 3 fois répété 666 est-ce que vous comprenez Owana représente les hommes en captivité sous Satan
na baki ba biloko nyonso wana pesa ki explication na pesa ngala ko misika ka moto oui te na pena so ko tungisa te to pe papa na biso apesi question parce que apesi question c'est que aza mutu moko alanda ka biso aza mutu malamu nazo répondre nazo répondre oso comprendre ngai nyonso wana eza satanique ata babaloli babi une carte d'histoire hein en Dieu nous vaincrons yangonati Dieu c'est qui c'est démon en sigle DIEU, domination internationale de l'Europe unie. Les Sangab européens sont dominés le monde. Ce que vous avez dit directement, Nani, démon, Bango Bangle Babi, une carte du trust, en Dieu nous vaincrons. Na Satan de Torolonga, Kolonga na Bangoni, na Minduki, na Kobotor. Et on Babi, une carte du trust. Voilà, Papa Wasambola, Tokomi pratiquement Nasuka, il y a les souvenirs d'Abisso. Message moko totinda tosenga à chaque fois message moko pona nini pona kosala un peu synthèse ya oyo tolobeli et puis pona kopesa sango pona semaine mobimba do so tosali émission lelo toya kosala lisusu ti samedi alors moi synthèse ya mokie pona bato oyo ba comprendre message ya lelo ezalaki nini matondo mingi papa. J'espère que les autres qui dès le début, tous en a divers. Divers qui présentent plusieurs caractères différents. Donc, quand on a bloqué, mais on négligent, on a yo. Mais il faut qu'on sunga. Parce que les gens maman moko, abenga bi papa, banda na banda kolanda ba mater. Mais qu'on comprendre, mon émission tout ça qui wana. Mais qu'on comprendre le comme ça comme mou. Il y a des éléments comme toi pour continuer à détailler amour. Pour nous souba kaka mibeko bolingo misala neti ki bangiste. Ka mibeko bolingo misala. Kota na détail à bolingo, kota na détail misala, kota neti le na misala. To koti pe na détail nango. Tango tuni batu baza ko zoate pa papa tata ba pour mutolendo pona ni pour bazo salelete. Vous comprenez? Pe motema makasi. Parce que to ça ba to ko tonga bijou, to sombi ki longo lo pangwa ki toko. Tana kimbangiste ba mindele basala ngoma makasi pe kimbangiste ba mindele ba pesa ba fournisa po ba ibsaka diangela depuis 1937 ko pesa dubu mingo soko che Yesu ni boswa kimbango aide à gouvernement mais ce que biso to na aide à gouvernement te kutumba ngoma sa ko telemela biso po bonzamba solo po ba set na ba ko kangama ba bilembo na ba ma be ko kufa ce que ba oyo kaka mi balé to za na kata lisanga bolingo biso ndé muto ko sala fierté ya nzambi pour mutolendo to sombi penata musu 1 hectare to tongi esika kitoko to bongisi bisiko uti Europe ko komela wana na bonza pe na yo oloko ke na botel na bambeto mbindo et va tirer be batu baya vers bino parce que ba mona bozana no organiser boza bien donc po elo nyo sa bien batu baya rapemena c'est ça siko yo biso ezandenge nini papa wa Sambulwa changa na losambo na kobana na zwa mbongo pona sunga misala tana ba devoir alo pa Sambula toki kolela na yo en tout cas changa na losambo na zwa musala bongo na banda kosunga to tonga kiloko tana na devoir zo pesa azali déjà na mbongo oyo awoyo eza lokolo ke na mabele oke liboso mabele si mabele pesa kana nguba bongo na pesa na lona nguba est ce que ça là yondo oke na mukeno loni na mabele bongo le mabele ko botela to sala nanu ya nzambe bongo nzambe le ba ko songisela biso au monde ngezali alors le retour na divers mais na sepeli mingi na divers parce que il faut qu'on y taba po msu yo na ngai ta msu do mona ngo ezaka ka muke to bato ba yebi déjà moi mingi baba na kati mission loko ba lobité metsungi mutu mususu voilà vous comprendre donc ezande ngona ta msu lelo ezali pona mama moko songolo to pona tata moko songolo meza pona yote vous comprendre ta msu ko se retrouver na posa na roza na ngo posa samedi po be monsieur msu to kenda ra mozino makasi c'est ça ezali ndenge wana papa message ezaka mukuse bana Congo pe Afrika to ebana ke tozali kokobo koko na biso liboso sanza la panda na kitele kinamba mwana na liboso aboti na lukengo na baleki na ye dusu ba ye kotondisa Afrique mopimba biso nyonso même ba Cameroun ba Burkina Faso Congo Brazzaville Angola ba Sud Africain même bazo bo bande ko na bango est-ce que papa place on a pe na lingi po ba kese ko ya to ti koko moko mais tanto bando bala na bokoko wana ezalaki na moi CSTT c'est ça le problème ezalaki nini yo boti yaya obotami yaya ya mobali oya na ndio ya mwasi na mitindo yo na ebo koma mwasi na mobali
na période on a un problème mais si c'était ça na kaka bon atayo moi sozana atayo papa lema moi sozani na ndako papa kanza moi sozani na ndako ndeko na oboza kokumu oh donc to bala wana obali camerounaise kokomoko obali rwandaise kokomoko mais que c'est batika ka sikolungo kolobela ngo ke eza mais tango bato babungi na coutume ba koyeba ndenge ni il faut que telle sa bango malamu tango bato babungi na coutume na bango bolati ya étranger parce que coutume eza manière d'agir na kati na bino nyonso na assemblage tango bato babungi bato musu ba omona o mabe parce que toyeba ke papa mwinga tanga mama luzolo wana tobuti ne kokomoko yo pe mwasi na yo kokomoko parce que mama na bino na tata baboti yo baboti ndeko na mwasi baboti ndeko na mobali yo boti ye kuna boti wa boti wana ko babandi ko bota mais mutu na bino saka tata na mama na bino baboti bino babisi bino bakoko siko soki kuna bakeko bala na bakoko na babala ni mutu ezana bino tata na mama onaka biso lokola bakoko na biso liboso nsala pana kiteleki na bango kaka mibale babimisi ti biso to tondi Congo Afrique to ça bana avant to chitenano est-ce que babiloko oyo ba belge bazwa biso oyo ya bokoko na biso bilo ebele bacha ko moïse la raté to déclarer bilo na biso po eza pe ya bangote eza ya biso moïse a raté to déclarer que est-ce que boko kozong c'est la biso bilo na biso non kozong c'est la biso bilo na biso ezali nini matondo papa na question oyo na yebi ke mpe vanzambe pongo ka émission kozong sa biloko na super belge jate toke na intervenir to bandi kozwa oyo masque ya bakoko boye oyo livre babuto ete kozong la biloko na biso belge ayaki kobuto la biso biloko kotinda biso kokumisa banzamba bike kope ya babaya kobosa na nzambe na biso ndi yango ba dominer sur nous siko kozong la biloko na biso ezali kozong na nzambe mpungo oyo ba mindele bayaki koboto la kati na biso kolongola biso na image kokumisa nzambe bakoko na biso nde mindele bazo opportunité ko boto la biso alors siko kozonga na bobiso na nzambi mpungo tulendo ndeto ezalo kwa to boto biloko na super belge nite so comprendre ça na comprendre donc oyo ya physique wana ya dominer biso pona akosi biso akosi biso na maloba ta msuba to msuba ebite bayo ka sika posela ki biso na question au papa tuni ce que vous ne pas nous retourner de pesa kiyo bravo tika et kaka siko matondo mingi papa namoni oza ko bonga mapo banda tongo tozalaki na yo yango na to va no mingi yango pe molimo nzambe fandi katina zato fungola nanu to yoka ndenge babotro ki biloko na biso ozo comprendre ngai na kokosama omoni lelo mwana koza kena ndako na yo muyibi moko awoke na ndako kepa madame yo ai madame tokutana pa mwinga kuna bio PCTV na kena kuna ba baxelo ko moko boye ba mekango madame soka vérifier te a PCTV tango yo ke de tune TV zapi ba bongi si bozangi TV et où tu sais déjà où tu na venu au Nazali moi c'est mobile azana bakosi moi c'est que mobile azana point moi kende ko zo biloko amemi ba charge moi c'est bimi ba tseli ko récupérer ba yibi biloko la katanda c'est ça et ça ka sko lokola Léopold Dena ba belge ba ye ba binza bo bozo sambele ya binote bondima o biso to eli bino o alata kushi wana bondima ye botika nzambe na bino oso comprendre tango bondimi nzambe na biso bo koma bien lokola biso tango biso to boki nzambe na biso to randi ba onde baso potita ko boto la biso bo biso to boani ko pesa kaka boani ko RDC nazo chaka na mukuse Au roi Léopold II, à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. katika na mukuse oyoki atindi ba missionnaire bokende pa ya batu mwindu bola sabango nzambe te sebe binzambe pona bo évangéliser bango po biso to so bomengo soki kuna bandimi Yesu bandimi Yawe babwaki ya bango nde biso to kodominer sur bango pe to ko so bomengo na bango to kokoma bien bango otkala ba pauvre banda bokoko na mo ebinzambe ya nzambe pour tout le monde bino boke ko bosenisa bango
tango biso to presi moko pa nzambe mpungu to komi ko sambela Yesu yawe mpungu azo prononcer ngona pasi na ndenge ki na kindeli mo nzambe mpungu ya kuta nzambe mpungu mpo ndele ako procès malamu te ayebi déjà siko tango biso pe to boki nzambe mpungu nde akangi biso anotage na biso la piège o ya chelagi c'est ça na mayele na biso na bomoto na biso na bomengo na biso sol sous-sol ba récupérer siko po biso to récupérer bomengo na biso bakanga to songela kaka nzambe mpungu to lendo na bosolo to longwa na ba secte na kindoki na kimagine ko yina na ko kabwana na ko langwa kama sanga na kindumba na ko yinana niti lelo mwasi ya bolingo mama mobali alingi yo apesi yo bana apesi yo confiance abali yo lelo ke ndeko che 100 mètres et puis ça on a bambonga social ya bana 100 mètres on a ezaka ya auto za différent pourquoi na lobi to za différent est-ce que awa pena mwasi obaki ko bala pena na boto sinyoso akoyebisa ko bayi nege zana na 100 mètres etala nam yo papa mungo za na poto mobali mwasi na kisasa mwasi okutu na ndako wana mais soki boyokante mwasi zo bengana ayebisa la police ke bocha mwasi mobali waza musika na ngai do akuti ndako ya yete makamunyoso ya yete misala na mukanda utazo simana yo non abaluki lo tsiko tala siko sokseli ya ndengona tala na capacité mutu wana d'abord eboti en na motema mobali wana peso aza moto yo aza na bonzambete akokota bakisi aposa lope mabe oui yango na pesi félicitations na papa Chigito Moshashino mobala mama Ibuka parce que tant toujours sona moi sina tombokaki na tindeli mama Ibuka bolanda oyebisa papa papa tomboki po abiba prophète na ba pasteur ba bo mabala na batu na poto po basoko éduquer batu bien te félicitations papa Chigito tant to soninga bi papa to ça différent na bango to bandi ko yoka na siko mala on se comprend ngai. Donc alors papa Chigito papa oui Chigito Moshashino c'est ça na pression mbote vient ngai papa osana raison félicitations bakoko baloba soki musapina nezokite kanga kitendi et l'homme peut avoir le mal de loin osana raison papa félicitations mobali alingi moi une fois contrôler moi une fois la moi voilà et ça ndengona mais nakokama moi si azako ko loba ne pot siko ngai olandinga papa sa mozana papa so maladi mosaka na nombali nayo okobika ndenge mobali solo ba yo solo OK le mari est toujours chef de la famille même s'il ne travaille pas le mari est toujours chef et dirige les opérations même au lit et car le mari gronde la femme reste fixe debout et sans rien dire c'est comme si tous ala ndenge moko na basime toke na logique moi si tous ala ndenge moko moi ça ça consolatrice ya mobali pour atasu to vande papa so tali bien atasu to vande ta moi so asali beti dine ya ba forme nyoso mais na soko ko sentir ka kibo moi c'est bimaka oui eza bongo kibo moi c'est bimaka et fait bimaka pour ça moi c'est nzamba sala moi si on se comprendre si ko papa tano le sou mona so na raisonner to pena mobali okomi lokola mbwa ozana mwasi na ndako moni muswazo le kokela ndawana kimbwate voilà papa soso boko na mbwa na ndako azana mbwa mwasi bani bale bavanda ka babotaka mais mukoroka mbwa muka mwasi muswako le kawana atakuta pola matoi il faut kendera il faut landa kaka siko molima bombo ya musapena mibale yango sa kote twe sikoyo koboto yo pe moyo kisoso pe lisoso bato domi siko papa kozongela bobiso kozongela mentalité coutume culture africaine tout ce qui est égalé à l'étranger mais ça ba artiste na biso ba yemba coutume na Afrique ezalaki ndoki kasite umoni bango bakanisi bazo sala wana azana mwasi na ndaka zo mana mwasi mususu izani ya monde ma oke kindoki nde ya mwana umoni yango mutu ya batu zo sasu bien on a bi fou coutume c'est une manière d'agir tango na zo linga yo naza na bolingo na yo naza na mwasi na ngai naza fidèle vers ye tana ke tokenda ko ba to bengo mariage ni coutume ya bala kapona nini ye mtabe on kindoki est-ce que vous comprenez conscience à monter so votre passage la confusion entre kibonganga na ndenge ya coutume na biso ba on patu musu bakansaka mutake ko sala ki gris nde coutume gris nde ya monde kombo nango gris eza coutumité moni comme on bien en français gris ya mwana coutume est une manière d'agir, façon d'être. Bobiso. Koyeba ke na koki kosangana mwasi na miso bala batute na balaba. Mais ba basala mais ndele basala kango na nzela. Na tele vidéo moko mibali na mibali. Oui, mibali na belle baba na basala basi baba na po balungu na coutume. Parce que on a des coutume. Biso na coutume na biso to kosala ngote.
ok ceux qui moutera peut fautiter to la kisa pour bailler la biso évangile ko bungisa biso na nzela vous comprenez ok coutume ezali manière d'agir façon d'être éducation enseignement na biso wuti kuna voilà papa to komi pratiquement na suka po ba question ezoya kaka message pona baye balandi biso poto kabwana pona mokolo ya lelo matondo mingi batata na ngai ba mama na ngai mais nazomona neti bosa sous makasi te po nga na yebaka bana na molimo bana na nga molimo soki mukona atermine makameta spiritualité Alexa a des jours te ko benga ngai mais soki akoyi ubona pe une semaine abenga rasute mampole na yebaki yo boyete manzuzi na yebaki yo boyete papa matondo na yebaki yo boyete osomona na lobili ba oyo ba zalaki bongo te papa lebo zalaki boyete po mutu soka teno spiritualité pe ngai soko bengi ngai papa mama kotuna nga makambo teke soso te ngai naza mutu makambo tali spiritualité tuna ngai to sola do makambo tali spiritualité tozati ya kobeta masolo yebaka wera te wana yango te ya biso tozana makambo molimo to sola makambo tali nini molimo oyo tokoki kosungana oso comprendre na ba problème na maladie na likambo zo tungisa yo to yeba bonzambe oso comprendre ngai yango de ngai wasambola na za wana matondo mingi ngai naza ami na bino naza camarade na bino naza ya na bino naza mwa na bino naza peleki na bino mitango tozo solo na bondeko na makambo tali kaka bonzambe ngai nazali chercher te nazali muto mvuluski mbanga telemisi ke tata tindi ngai po salele ndenga pe na salelaka ye nazo salela tata kimbangu te mais nazo salela nzambe o tata kimbangu salelaka oso comprendre alors bandeko na biso bana Congo et loko kosunga biso to zana na mu tika bizaloza nango ya koninga moninga longa musala yo remplacer wana tika bizaloza nango wana ke mwasi wana boya yepo yozwa ye tika bizali wana ozana ngo mobali wana boya mwasi wana po yokoma ya mwasi wana ezali bondoki biso nsto wuti na kokobo mako to mutu muso tili mutu poison na musala po na yo remplacer to mutu muso amemi ba témoignage à lokuta po balunga moninga na musala osoko pe bloko biso na sorcellerie oso comprendre mwana ya moninga na yo ozolinga obanda ko bimana na kuku okenda kapa na bango lokola ndeko lokola camarade mais yoso bimana mwana bango na kuku tozo bimana mwasi na kuku nyoso ya sorcellerie to yeba na kozonga nesika moko na bondeko coutume ezali manière d'agir kozala lolenge moko ya bosembo ya bondeko ya bolingo pe ya bomoko yango to bengi coutume eza bondoki te siko biso lokwa to bungi na coutume yango to komi ko sala bisalela salela osomona alors tozongela nzambe moko nzambi pungu tolendo ye wana soki tozongi nzambi pungu biloko ba mindele nazomona lelo ba maillot jaune ba gilet jaune bazotambola na ba France koloba na ba bisi boye oui bozosala mabete mais yango te ko délivrer Congo to Afrika et loko ko délivrer Congo to Afrika tozongela bobiso bonzambe na biso to komisa nzambi pungu tolendo oto bengi maweja nangira vidi mukulu onya shongo akongo mongali nza komba nzapa mungu wa mapendo ye wana nzambe yangu ya nyonso tolongwa na yawe pe na Dieu na Jésus tolongwa na ba secte ya bakisi ya babondoki tozongela nzambe pungu tolendo nde oya bobiso ekosala nini ekosonga tala na ngazo film na planète o lokwa na bobiso bana na ngai sa vaccin ba botami mwasi na ngai kilote bana na ngama ngolete tina sikisi ko bota mona moko te kiste tongate bana pe ba koli ya liboso azokene 24 ans pona bota retard ya liboso kene ponga na bota retard ba lobe nga yuma pona simba mwasi na ndoko mona lokola na ko bebisa ni bo ngai molimo nzambe banda ko manifester na l'âge de 6 ans ozo comprendre donc moi na ngai liboso 24 ans oyebi bango na baleki na ye moko ta melakisi tonga nazofi na planiso pona zana bobiso na nzambe na biso na colonisation ya médicamenté oye zaki créé na 1947 na satan yango moniso ke na pharmacie ko mona serpent alinga acha mutu na kopo ezanzela satan na bakisi sa ba poisson pour le détruire biso alors so tozomu di bobiso oye bakoninga médecine bakoluka ba luka bakisi aluka ba médecin traditionnel bango pe basali na ndenge na bango basala nzambe te baza pona lokola médecine na biso bakoluka mengana luka bango te pona na nzambe oso comprendre ngai to songela bonza pa solo to songela bondeko bolingo pe to sala misala ya nzambe soki nzambe sala kana reciprocité
otobengi corrélation soki bino bozosalela te yo kaka nzambe ebikisanga nzambe epesanga me yo ozosalela te sikoyo yebisanga mabele oyo opesaki nguba te kobiso nguba ndenge nini toyeba kosalela nzambe mpo nzambe epasimba bozwi na biso bafingi biso mingi boza na nini babola toza babola mpo biso nguba na biso tolinga kokalinga komela ti me bamisu nguba na nguba za kolona nde lobi baza kobuka mingi nalobi na masese tosalela nzambe mpungu tondima nzambe mpungu tokomisa ye mpe tozongela ye na nkombo ya Mvoloski Mbangu. Numéro ya contact numéro na nga telefone ebiki eza affiché soki kolinga kozwa ngai na WhatsApp mpona kozwa ngai numéro na nga ezali 00243 89 034 31 12 na bande lisusu 00243 89 034 31 12 wana ezali WhatsApp. Mais na local oyo koyi kozwa ngai na nyonso mibale après midi kaka ti tokoma ba 5 heures kozwa ngai mais local on a zanango passer par là soko za na posa kosolo nango zunga na WhatsApp po WhatsApp so na yambi bapaya na se déconnectaka na se connectaka kaka soki na tikali libre wana tika message na kobenga yo nga na za mumbu na bino na kobenga tikala message papa na posa to solo na kobenga yo na oya local na tambola kanango na mamero ebele mais na pesa kade oya local na tambola kanango ezali 00243 84 47 02 996 na yebike oyo nyonso soki yoki mabe ukozonga lisusu na video ukozwango kaka matondo mingi papa mwinga pe feshango wana batu nyonso ba comprendre matondo oyo nyonso bokondima nzambe mpungu bokosala penza batu yesengo na yebike tozana mawa tozana liboko na litama me ba papa ba mama nzambo oyo naza kote ya bino ngate muna memeli bino ye na ye kaka kozongisa pa na bino po yenda zala deja na sali nzamba sikate kaka nzambo bakoko basambelaka ye wana Mvoloski Mbangu sambelaka pate yaka ye wana kaka ngane kozongisa bino na maboko na ye soki tozongeli ye tokomona kembo na ye kimia ya nzambe mpunguza na bino na kombo ya Mvoloski Mbangu ingeta. Voilà, matondo na bato nyonso oyo balandaki biso bomoni na lobaka bien émission oyo yoka otali pena non place on a comprendre bien tes zonga pour la deuxième fois soki o comprendre pe kaka te ba numéro papa wa Sambola ezali wana obengi o contacter ye azane joignable o kosolola na ye ndenge olingi otuni pe ba question na yo na pesi mbote na lisanga bolingo na pesi bino mbote bino nyonso tozala bomoko souci vraiment ezali toyebi ke moi distraction ekotaka na moi na moto air moko mais souci ezali tokoka kosilisa kilongo et puis pe totia sérieux na makambo pe na bacomportement na biso nazolobelaka bino te nazolobela biso nyonso po toza bato totia sérieux na bacomportement na biso wana tokoyeba kokende liboso ba oyo pe baomona biso bamona ke vraiment bato pena bazali na nzambe ya solo wana nasengi nde nazoloba boye na pesi mbote na boyi kotanga bakombo po bakombo ebele déjà na senga kangi mais ba misu na kangi te so na tangi ekozala mabe mais na pesi mbote na bato nyonso obalandi émission oyo ndenge esalemi so ba suggestion ezali bokomeli biso soki ba question ezali bo continuer kotuna e kobosana ko s'abonner te pour chaque fois oyambaka ba émission na biso botikala malamu matondo mingi botikala malamu. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,